MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bon dimanche la MIFA, certainement vous allez très bien. Les lomo on est nga torobeta masolo ya basantu. Bato njambe, bana njambe. Et il y a quelques semaines, passé ou quelques jours ou encore quelques semaines, plus ou moins des semaines. Ba tagué nga kande ba tagara ngai. Nini lisusu. Na ya boye. Na kuti photo ya mon frère. Fiston Boui. Bato bazo finga moyibi escroc. Asali nini. Mboza pena na respect ya bato na nzambe. Moto na nzambe wapi? Loba na Fisto e fanjo. Loba na Fisto e fanjo zong sambongo la biso. Loba na Fisto e fanjo zong sambongo. Boweli nini. On me dira ceci. Frère Fiston Boui. Ba contacta qui est. Ba batora ba contacta ndenge ezala kaka pour la production. Ba betsaye concert. Na ezana mboka nini. Ah, mususu ngai bolimbisa. Nazwaki ba capture et kimi. Fa ba bete concert. Ezana mboka nini. Bon, on a mentionné mboka te pour la bêtise te hein. Peut-être dans beta libanda mais kimi ngai. On dit Australie hein. Je sais plus. Na ebisouté. Et bah si ba fouti sale, ba bouquet sale, ba sali marmounion sort, ba PCP caché naï. Malheureusement, le frère a quitté. Bah recontacté donc au soir qui passe si explication. En fait c'était compliqué. Bah lobby à 3 reprises. Ils ont raté 3 fois déjà trop c'est trop. C'est que Aza série c'est un escroc, c'est un voleur. Azon ils sont bons ou yabatu. Ne bat boni ko finga yo wana na moni bat musu na ba commentaire bazo swana parce que zepe na bato ba no côté la frère Fiston bolongo kuna c'est un homme de Dieu à maman yo ne woli misai yo ne yes ka a ozo kusambonga la OK, y a pas de souci. Na koya na réseaux sociaux na meka kobeta mbela na pesa conseil na ndeko et puis na bandeko misusu parce que ngana loba pona mutu mote na loba pona batu nyonso lobi ezala ya nzambe vie eza molayi on sait jamais okuta likambo moko lobi ekokomela yo o se souvenir to po se rappeler na mambo coach alobaka par rapport à la réalité wana ekoipe quand même ko préserver yo na ba mabe moko songolo paka. D'abord pona ndeko Fiston Boui. Je crois vidéo est au Komelaï. Frère, je ne sais pas. Et ceux qui moyens ali, il y a raison que ça bon bande quoi. Parce qu'apparemment on a déjà 3 fois de ce que c'est réalisé et ce que conseil est bêta maté ou carrément soit monique au raison que ça bon côté ça en sorte que o ko ki sa posa na bango OK no o bêta concert wana et ko sunge aux ala malambo. O babiloko ezala ba mambo ko éviter. Moutoua parfait dans mon kilazate. On a tous des faiblesses, on a tous des erreurs, même moi qui vous parle. Mais étant enfant de Dieu, étant un personnage public, tout ça là est fort. Tout ça là sujet à scandale. Même Bible zopé qui sa Bible zoloba. Et bon ça la pierre d'achoppement pour na batouté. Et ali sumo pourquoi parce que li baku et kokiko longola mutu pene na nzambe to pe ko pousser mutu musika ko kangela mutu porte à l'eau là. Pourquoi? Parce que témoignage ezalaka évangélisation mobimba pona bato ba yebaraté. Aujourd'hui il y a des hommes de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui se comportent n'importe comment, servants de Dieu qui se comportent n'importe comment au nom de faiblesse. Normalement faiblesse ezala eloko asoni ba exposera yango te, mais au mona mutu azo exposer ba faiblesse na ye ono ya faiblesse aza mutu eza mabe faiblesse ba bomba ngo toujours eza neti mutakala ba bomba ngo so ko motabola ni libanda ba retraité de fou to sala effort ba faiblesse na biso to bombaka na linga
passage mon na hébreu et zoloba boy. Les en hébreu combien? 11 to 12. Quelque part et zoloba. Puisque tous environnés, na ba témoin et belé. Hein? Tout ça là effort. Tout se débarrasser. Na ba faiblesse topé na ba masumu oyo. Et là tarabiso. Topé sumu si sarabiso si facilement. De to bunda, hein? To bunda to éviter ba biloko wana. On parle des nombres de, hein, des milliers de témoins ou encore bah misu était l'arabiso zinga zinga. Il y a un grand frère azan elo mo banda oloba. Elo mo na oloba. Voilà. Na pesi apôtre William Fakamos Mbote. Ya lo barabwe. Au monde ba pagano o ba yake église te bazala kana biso zinga bazana ba misu na ba pochite. Cela veut dire quoi? Ils observent ba getaka bazo tala. Soka monier ya gangi. Ba yako beta masolo indie tala batanzambe. Musana bango yangwana. Do bazela ba mona yo kweya. Et puis après bon ba mema sango. Ah bon monite to yebisa rabino e ba église ba tanzambe ba batwana ba aventurier. Or, témoignage ezalaka évangélisation. Naebi sarabato boy. Bomoni bato ba yebi biso, surtout ba membres à famille, ba amis à quartier et autres. A bongo la motema te po zu Bible zote ya ye bongo la motema Yesu azozonga nzamba za malamu et Jésus revient bientôt. A bongo la motema soit monique yo na misala effectivement au convaincre au bongwani nde a Olanda yo. Aoya na église oyo yaka to pa opusa na pembeni na yo et effectivement mto bongwane mais kaka na maloba bizaleli ndenge moko to lolenge moko eza pasi bato belé ba chrétien belé bazo kangela baninga porte alola à cause ya lolenge na bango. Lorsqu'on parle de la repentance, le changement est radical, mes frères et sœurs. Yango moni bato belé babeti libaku pona mama na nyoyo balobi mutso abongoni même langage change kama yendenge nini boy azar na forme babula wayo elobeli babula wayo finalement siko bongo na neza wapi. C'est ça Bible zoloba la création tout entier hein ezako soupirer peso c'est la révélation de fils de Dieu. On parle de fils de Dieu au pluriel dont nous sommes. Nous devons révéler Christ qui est en nous, na mokili, na conduite na biso, na comportement na biso, na façon na biso d'être, na façon na biso de vivre, na nyonso ya biso, ne ko attirer batu ba vers Nzambe. Na ba blabla te, na ba makelele te, na ba koyemba te, na ba koloba te, misala. Tant moto na Nzambe, mwana Nzambe, on se retrouve dans kati net ya ba foje, ya ba escroquerie, ya ba c'est compliqué. Et dossier mambo ya mbongo. Marambo mbongo ba serviteur de Dieu belé bazana ba pencha côté wana. Ba na ba faiblesse mbongo ko saranate. Moi j'ai à faire des affaires na ba sale ya Nzambe. Surtout bato ba bengi ba prophète. Nakangi parenthèse. De so yebi ke ozana mo faiblesse côté wana éviter na ba problème na bato. Éviter business ya mamba mbongo na bato. Et ya reterner image na yo, et ya refinisa kombo Yesu compliqué. Tant olingo se la Nzambe, rassure-toi. Olongi fourchette à 3 dents. Moni mutu nyonso azo sambele. Nyonso bon le motema, bunda, senga na Nzambe brisement. So longi fourchette à 3 dents, oza moto esengo. Mais soki ata moko ka kezo résister. OK musika te. Ba ministère belé kufili ko la fourchette à 3 dents. O bana ya Eli le sacrificateur wana osalela nini? Ekobo cupidité, orgueil. Biloko na misato ekunda ba grâce ya kosakana te. À cause na yango na place batu ba pambwama. Ba ya vers yo po ba luka Nzambe ba okima musika et pourtant wana ngolo. Et pourtant wana Nzambe.
Et pourtant, grâce ma foute eza likolo na yo. Tout ça l'effort. Ndeko fiston. Luka bandeko wana. Na epte so bosi bobongisi, je sais pas parce qu'il y en a autant au salle émission OET. Et bandeko pe boyoki. En tout cas, bo tiana misala et sunga. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coupes pleines de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant.
Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.